Donc, eza le seul comme relobelate, mais bien aimé, y soyez à sauver, à délivrer. Namasumu nyonso à délivrer moto. Omoni. Alors, source ya salut, ya ngonde ce que toko tangana la Bible. Sur le ngomona source ya salut. Fungo la Bible, Tobandi, Tite 2, verset 11. Tozotanga, source ya salut. Bible le bien abisso na livre ya Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, source ya salut, ezali la grâce de Dieu. Parce que nous malembe, pour nous tout comprendre, malembe kaka. Donc, source ya salut, ezali grâce de Dieu. La grâce de Dieu, et pas Yesu, yango anande. Source ya salut, c'est la grâce. Ce qu'on a, deuxième étape, puisque tu as une définition à salut, sauver, et tu as une source de grâce ya Nzambe. Maintenant, salut, thème d'habitude, zali, comment conserver le salut. Ce qui salut et pesami na grâce na Nzambe, ndeni toko conserver yango. Ndeni toko sala. Voilà. Yango ni likam. Et bien aimé, nangina ebisa mutumo que le salut se travaille. Voilà. Le biko, le salut se travaille. Ce que tu bandi misala ya salut. Ah, ce que tu dois apprendre misala ya salut. Travail nini na ko sala. Pour na conserver salut nanga. C'est ça. Pour ma comme je recommande biso que tu travailles na salut na biso. Sans négligence. Mais tu banga. Tu en as crainte na tremblement. Le salut se travaille. Et nana la kisayo misala ya salut. Premièrement, tu en as misala ba aspect mibale. Deux grands aspects. Oyo okoza nango pour travailler salut na yo. Bande ko nyonso tozomona koleka. Nyonso. Biloko tozobomanela, tozoyinana, tozosalabwe ekoleka. Nyonso ekoleka. Tikana te ayo ndenge ko conserver salut na yo. Et musala ni nous allons musala. Nous avons deux grands aspects essentiels. Oyo ko sala que tozo travailler salut na biso. Nalingo noter ango très bien. Et le travail, comment na koki ko travailler na salut nanga. Deux aspects essentiels. Ndi musala fe vandawa. Le premier aspect, o mutakoza nango pas travailler salut comme on a bien la foi. Le deuxième aspect, o mutako sala pour travailler salut ba bien la sanctification. Makamwe bando changer. Comment la foi et la sanctification. La foi et la sanctification. Le salut se travaille na esikawana. La foi et la sanctification. Bandeko, banananzam. Nazoleba, la foi et la sanctification. Yangonde. Biloko wana mibale. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui te donne importance nangote. C'est fini. La foi et la sanctification. Parce que musala liboso ya kondima na biso
ezaka recherche ya sanctification. Ce que mutumura barate. Notez à Bako. La première œuvre de notre foi est la recherche de la sanctification. Ce que mutumura barate nazote ayo. Nous préparons bien, je crois que nous préparons bien la jeune à l'élo, la jeune à 40 jours. Ozoyo kolango bien. Pour naba o nzamba touché, ba oye kolango très bien. La première œuvre de notre foi est la recherche de la sanctification. Donc, le salut se travaille dans deux aspects, la foi et la sanctification. Œuvre et la foi nabiso ezo memabiso na koluka la sanctification. Voilà. Na lingi siko totanga. Tozotanga 1 Jean chapitre 3. Voilà. 1 Jean chapitre 3. Nous avons la Bible, na biso. Nous avons le livre. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Nous avons à partir à verset 2, à verset 9. 1 Jean chapitre 3, à partir à verset 2, à verset 9. Landa ndekonanga. Et au sungo makas. Parfois, tu as 40 ans, mais makambo yebite. Ça peut arriver. Le salut se travaille dans deux aspects, la foi et la sanctification. Et la première œuvre de notre foi est la recherche de la sanctification. Ah, dans la tei nanga, la tei yo. Si vous comprenez, tendeko, wane komilka umusus. 1 Jean 3, Tobanina verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Aux Hollandais, aïe, ça me basa bien. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Ok, hein? Quiconque a cette espérance en lui, n'a pas que l'espérance est la mère de la foi. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Mon Dieu, mon roi. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Mon élément liboso yangwana. Élément liboso yangwana. Donc, la première œuvre de la foi est la recherche, bien aimé, de la sanctification. Au monde bien aimé. Au monde. Donc, au monde, il y a expliqué mutu moko. Bandeko, au monde bonzambe, soko zana ona bonzambe te. Elo efunda kabiso. Ezara mingi bizaleli. Ezana mingi bizaleli, eh? Bizaleli, je funda biso makasi. Donc, la mutazolo bake, ba bikisio na moyen ya grâce. Ce qui se qu'on a bikisami na grâce, parce que zana misala nangate. Fona sala nini. Fona zana kondima, pena luka sanctification. Ce qui n'a pas ensemble l'ensemble. Et que pananga, kondima ezate, sanctification ezate,
bandeko bana nzambe na bikisami siko na nini na bikisami na nini. Or bien aimé bonzambe ndenge tozali awa soki moto aza reconnaissant que aza sauvé par Jésus-Christ lakisa mpe bizaleli nga na kamwa bato mosusu batena compte ya caractère te. Comment conserver ta foi? La foi et la sanctification esala mibale tokotravaille salut na biso wana yango moni mutu mosusu asambelaka mais comportement na ye eza koaccuse ye. Bible ezoloba quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ah oui, c'est compliqué mais yango wana nde omoni bien aimé tala makambo mosusu baswanelaka yango te parce que soki otali ka mutu nana te ya mutu moko mutu mosusu otali ye makambo azosala pourquoi okovanda kaka kalme totalika bi oyo abongwana na ye te. Omoni oyo abongwana na ye te tika na parce que soki ongomona bacomportement oyo bato basambelaka baafishaka oyo constate ke nano bakomi bana nzambe te. Un Jean lobi yango okoya kokonstate ke na bakomi bana na nzambe te. Bien aimé okokonstate yango très bien. Jésus a paru déjà pour ôter le péché et il n'y a pas en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu au monde, ne l'a pas connu au monde. Donc, c'est facile. Mouto kansake, l'eau les a pétés. L'eau là, nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Je suis d'accord avec tout le monde, sauf personne. Mais le salut là doit se travailler. Donc, il y a fait les athées. Le salut doit se travailler par la foi et par la sanctification. Ce que ce qu'on bien aimé dans le Seigneur, yo yebi na yo, eloko babengi kukwate, eloko babengi sanctification te. Ongo kote la wapi. Motuna motuna. Ozo conserver salut na nzela nini. Question Abakuku. Olingi on conserver salut na nzela nini. Leo tokuta na 18 ans en église, na vie familiale. Na yoga bino mingi pe na oteya bino. Na ke mingi te. Mais na olakisa bino bonzambe ndenge zalaka. Nga na bino boloba nga pe na teya bino. Na yoka bino na opekisa mutu te loba nga pe na oteya yo bonzambe ndenge zalaka. Parce que tozomona ke bana nzambe mingi bien aimé et là on a constaté que bana nzambe comprendra l'importance du salut. Babi, celui qui pêche est du diable. Olandi. Babi, celui qui est né de Dieu ne pratique pas. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que je crois, Johanna, pratiquer veut dire demeurer. Au moins, demeurer. Komi pesa na lisumu. Omi pesa na lisumu moko yo na yo. Mena munoko komo nzambe te, komo nzambe za wana te. Te. Komo nzambe za wana te. Te kuna mama nzambe ya te. Moto abotami na nzambe. Balobi bien. Ozolanda ne Bible zoloba très bien. Maintenant nous sommes enfants de Dieu. C'est que nous ne l'étions pas. Comment ni? Ce que tozoloba na bandeko ke le salut se travaille. Au moins, le salut doit se travailler. Nalingi o tanga verset moko. Toke sukona kamotali sanctification. Jean 9, 31. Jean chapitre 9, verset 31.
Jean, chapitre 9, verset 31. Jean, chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Notez comment conserver le salut. Parce que tant nous parlons trop, toza bana nzambe, ngana za mwana nzambe, bandeko bana nzambe, tala mateya yango. Mateya oyo, bandeko, omoni mateya oyo, so ozoyo kango, ozomona lokola ke, lola yango eza pembeni, sikona kota ndengeni. Oui, quand on a salut, comment tu peux conserver le salut? Ozomona ke, lola yango pembeni, na kota ne, bandeko yoka. Je parlais avec un frère. Le frère, Azozoa, Aza prophète. Il prophétise sur la vie des gens. Ndemo mi benga prophète. Azakara, ba frère bazana ba église té. Akekara a créé ba groupe de prière yemoko. C'est bien. Olingi nzambe, c'est bien. Mais ce qu'on a tout nié, ndeni yoko zala, o prophétisera na ba via bato, o yebsa bato, makam nzamba oleksa yo. Ndeni ni makambo yo le banafia makambo nyonso yo salaka nza ezo bala na tena caractère na yo ezo bala na tena lolenge no kozala na bato ezo bala na tena maloba yo bimisaka na monoko na yo anabisi tu n'es pas un prophète, tu n'es même pas un enfant de Dieu. O nzamba lobelakanga mais yo zo mela masongo lango zo bakinganza atana kuiti nganza malobelanga bande ko faut faire attention, les démons aussi parlent. Nabina bato ba oyoka yo ke yo loba obotika ya loba atana kwecha lobaka nabina bino na ye boza bato moko boza bato saki moko au moins parce que vous comprendre. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais c'est lui qui l'honore. Mutoza ko honorer nzambe nan mutoza na kondima. Nous avons la sanctification. Tant que nous avons négligé l'aspect sanctification, eh, bande kombongo na yo comme na lola teo. Au moins bien aimé. Ngana lo bine et tu ne l'es pas. Mukoloko ya su sika ngana zali, oloba koza prophète au mona. Na le lanzambe pona vina. Ça dit bien aimé, azo égal, sur apes, yo mona pe prophète omba, sur apes soka parole, ce qui prophétie na ya pesaka. C'est surtout banaba, sur apes soka prophétie, or après un mois, akomo bimanae. Donc, prophétie égale à ekobo. Prophétie, ekobo. Prophétie, ekobo. Donc, sur apes, quand ça sur apes, banaba c'est 10 prophéties. Donc, on est sur une bassine. Ce que je me pose des questions, bah, comment bassine on a ndene? Pour la prophétie, oh, balanda, logo nzama tikatanga, bandeko, batumsu bazap nza obabaki na place ya cerveau, bacha zelo. Na place ya cerveau, zelo mutuzalaka. Nago obligé, na ebisa bandeko tuzaki na bango, bakangaye, na makasi, bayani n'église, est-ce que tuzalaki? Tokoma kosambela ne na makasi. Nzoka serpent munene, serpent ya serpent. Akende ba tourner bwe, ba écoute prophète monga ba luki bilambe comme salité encore en Afrique zelo na zelo. Côté to sambela na mabele rouge en Afrique de l'Ouest mabele za rouge. Et mon jaune rouge de mabele mo compliqué. Mabele bien. Il a très bien pensé. A ba luki lembe comme salité prophète na bino yeyo. Oya zala so apesi prophétie alingi yo apesi prophétie alingi yo yo mwana na nzambe bande ko bana nzambe. Le salut se travaille na foi na sanctification. Okindenge Jean lobi Jean zolo ti tant prière aussi là na tuni yo za prophète. Oh non
Banda na kiti. Dès pourquoi tu as apprécié ben koye ba verset moi verset mi ba le mi satumine. Bien aimé et ça ni non. Oh bandeko pourquoi ba tu bavanda raté? Musala nzambe za pasi. Mon musala nzambe za pasi. Prophète abaluki na mabe rap bilembe comme salité na sukande na tuni sukoyoza prophète. La première œuvre de la foi, c'est la recherche de la sanctification. Oh, ngana sina bika nde bakosaka batu. Tokota lola na ngoluta bakosa. Wino matea mususu ko, omuni mutu so asami baby. Yeba yango ke mutu a baby, ami baby saka ye moko te, fa baby sa pe baninga. Tokota lola ezana misalate. La première œuvre, baloba œuvre de la foi, du salut, de la foi, bien aimé, c'est la sanctification. Le salut se travaille sur deux aspects, la foi et la sanctification. Bon, seconde limité, première té. Hébreux 12, 14 à l'obini. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mouto azotambola na se ya maloba ote, promesse nzambe zate. Oye bang. Omon, promesse nzambe zate. Pena l'action, foi nini o nazolo. La foi avec les œuvres. Mais nous avons vendu awa, pour expliquer. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ce que vous avez dit, lola, et c'est komama, ne komama wapi. Mais komama, ce qui, yozosa musala lobiko, le travail du salut. Nous devons travailler avec crainte et tremblement. Ce que ce mutazoye bana été. Ce que vous avez été. Bien aimé, au moins, titre 2, nous tout en a 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tanga 12. Elle nous enseigne. 12, titre 2, 11, 12. Transco 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Bozokato. Bozokate. Omona mate ya bope mutatelemi abandi ofinga. Anzambe. Bato soki babungi balinga babunga bango moko te fo babunga kana bato kobunga eza mabe mutu asami yomoni bato misusu biso tolinga mateya o bolingaka soki bongolaka bino te seke bozana bino bana na nzambe te biso tolingi suku priye te bapriye eleki bajeune eleki okota lola bakosa yo na bato basi babunga tala nazoyebisa yo eloko moko ezala basi mibal ta sobi kotambolaka mabe tika makambo ya prophétie tika ozo benda kanda na nzambe na vi nao tika la grâce nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété. Tika ndeni yoko za la prophétesse o prophétisaka muno koma be kindumba pembe lokoso ambon yo za prophétesse yo prophétesse andenge ni nao prophétesse o prophétesse a prophétise qui est moi c'est au balazando ke azumo bali ya mutu so yo prophétie na yo modèle on ko yibela mibala batu ndena bonzambe non yo bongwana te tu es du diable prophétesse diablesse prophète diable bana nzambe bazaka ndengwana te bandeko bana nankolo bazalaka bongo te na lobelo comment conserver le salut la foi et la sanctification. Ndeni lelo na siècle présent, to nazo bandela na nous titre de verset 12. Yoka ndenge zero. Elle nous enseigne, elle qui la grâce de Dieu. Pour tout motam ça comprendre que elle wana la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. OK? Demeurons-nous dans le péché loin de là. Parce que là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oyibigo loba. Okolela. Okolela. Yende bigo loba. Pour la toute question. Toko vanda na masumu te. Alors ici, na 12, titre 2,
12 alobi, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, siècle Oyo, selon la sagesse, la justice et la piété. Bon, ils ont négligé ça, le balabso que, au côté là, bilor bapesi yango, tala yango, na ote bato baka, nangolu na au côté, au côté pour nous ambazara juste dans le principe na. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La promesse en Zambé peut yate. Balobi, c'est lui qui l'honore et fait sa volonté. C'est celui-là que Dieu exauce. Voilà. C'est celui-là. Les gens sont tellement méchants. Bakomo linga mibala bato. Bakomo linga basi bato. Na makama Nzambe. Bakomi ko escroquer bato bambon na makamwa Nzambe. Bakomi ko oh non, na moni nini cheneto la tia muneno ezani eza nguma e osaloma be longola pesa ya koseme bande ko bana Nzambe. Siko wani nyango. Siko wana bnani nyango. Bakosa o mingi na okotala aseko mama nangolu nankolo na komona Nzambe okomona yete soko zotambola na sanctification te soko pozano na kondima te okota okomona yete Bible mtelobi ngate ali bofinga Bible mtelobi ngate ngana ote ya kaka bongo parce que biso nga zomona la ndenge ba congolais ya RDC bazalaka ba olinga bien-aimé dans le Seigneur babimsel bango évangile selon la RDC. L'évangile selon la RDC bolukango bozwa yango Nzamba wana makama Nzambe na bana na ye okwena lisuma wana makama Nzambe na bana na ye bolanda te ngolu ezalaka ndenge wana te. Ngolu ezalaka ndenge wana te. Grâce silaka. Babi la grâce est trompeuse. Oyebite. Sakananga na Nzambe mukolo ezali. Sakananga l'évangile selon la RDC. Sala lisumu ndongo lingi na okota okokota te. Okota te. Maloba na Nzambe ko bloquer yo. Eko bloquer yo. Omoni bien aimé. Yango moni bato ba okende église belle. Mais ko bongwa na muke. Parce que bango balingi bien aimé akende église bate ya ye selon évangile ya motema na ye ya Nzambe te. Ovandi po kangi maboko. Amen, amen. Nzamba kosala. Amen. Mukolo antro ozana ye. Amen. Ozana ende nini so yoza mutabakisi. Yoza na misala mabe. Ozana kindoki na yo. Ozana ki magie na yo. Ozana sirène. Oyebi po ozana conscience. Tokokota na lola tokokende na nkolo. Ngana kokende na lola. Bande ko batu baza ba courageux basali. Bon nzembo ne so bandi omona mnazo bina na mutema moko. On dirait okende no makambo kaya osala. Ngana kokende na lola. Namasiya mobikisi. Eli akena elola te amataki akitaki. Oki Bible lobi moto amata eza wakitaki seul Jésus. On a loti yora ba prophétie. Namoni papa nani na lifelo, namoni mama nani na lifelo, namoni mama na lola, yoza lokuta, oza muto lokuta, prophétie lokuta. Bomona na lifelo na bino bomona na so na ba séjour de monde na bino po misala na bino mabe. Est-ce que bokinda na lola yeke mona nani? Na lolo mona ki nani? Bomona ba fandi. Kana kufa kinda seku na kelola. Namoni papa tel azamusa na Nzamba zakuna namoni mama tel azakuna namoni mutu kuna na mbebe yo mutu akufaki ya solo makamni na bolo do makamu zo contredit parole te ezarande ngwana te ezarande ngwana te botika ezarande ngwana te omoni tozana mboka moko ti ba ba biso kanga mono côté ya société parce que tolingi na biso vérité te. So mutalo ba vérité na Congo za mutu mabe ba ko yina na ndenge osakana te. Ozomona siko nature on peut Congo zo kufa. Congo ekufi na ngolelo te se kufa kala.
Fobo yebang, Congo bomona ekufa kala. 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 Surtout na mama nzambe. Ozomona te Mobutu alobaka alobi ndenge nini pasera kende sukola mama asukolaka papa te. Moni makambo oyo asi makambo ebandi lelo. O mboka ekufi. Mboka ekufa kala. Kala. Ba président nyonso baleka ti to bandaki na premier président ti oyo aza awa. Ba ekuta mboka ese kufa kala. Voilà. Ekufa. Oh no ya salibo muta salibo azate. Omoni azate mboka ese kufa kala. Kala kala. Parce que biso toke na makambo nzambe na ndenge na biso. Omoni soza mwana nzambe linga bateya ko vérité. Omoni so bato omoni on ateya ki jour. Eza bato mususu balinga vérité te. So le bine vérité o atelemelanga. Ba telemelo te. Loko yozana molili. Loko la bazipa vunga. Vunga ane zo salake moyo mona ya te. Siko ba longolo vunga yo lingiti. Tikanga na vunga na ngai, tikanga na voile na ngai za ngai, tikanga. Bon, tokoluka kasi, tokoluka bien aimé. Tokoluka bien aimé dans le Seigneur. Tokoluka évangile ba congolais tozo luka ngoso tozu yango ya onde tonoteya. Omoni ya onde toteya comme ça salake. Allez prophétise, namoni. Allez prophétise, tala na poche mbongo eza wana. Allez pour évangile ba congolais yango wana. Évangile ba égaré. Donc sur omoni mutu moko yango moni ba memela ce système que bien aimé tika to sambela. Toujours préparer jeune. Omoni na ote yobo. Tam se payer sa koya avant jeûne et prière à 40 jours. Et on a teye. Mboke tona ba prophète mboke bonga te. Elisa zaika yemoko mboke zo makambo zo mona. Eli yemoko makambo zo mona. Jean-Baptiste ateyate. Mi bien aimé ndeni biso pasi. Kolo yokamawa, kolo sunga. Sunga. Bande gonzamba sunga biso. Seki na modèle o kato kendele na nzambe. Toza bato pasi ya mawa. Mabale vandaka te. Mais bato ba osambela. Bande bato ba osambela nzambe, ba osambela nzambe nde. Nzamba sunga biso. Mabale vanda te. Bima kende, ena kei bima. Mais bato ba sambela. Omonta mso bengani mutuka siko ya. Bengani mwasi na yo bengani mobile ka siko na buto scoti prière. Navire de guerre au nom de Jésus. Bato nyonso ba otelemela ngai na ndako wana oto bengana. Wana uti ko bengana. Bengani OK. Nzama pambola yo wana siko yozo mona ke na osambela. Bande oto bon la mitema. Le salut se travaille. La grâce de Dieu est source de salut. Le salut, source de la grâce de Dieu. Mais la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, convoitise mondaine, au bengana mbal, au bengani mwasi. Après, bien aimé, après comme le bao, bandokinyo se bao telemelanga. Yozo sambela. Ozo bate ke o molimo na komi nango eza molimo mabe, tika na éviter, o éviter raté point. Le kuta na munoko, et c'est la raté. Oh. Ngala pamboli bino kasi. Nzama pambola bino. Abate la bino. Ngala suwe na ngezalaka. Nzama boma mutu te. Mais abongola mutu. Abongola mutema mutu. Po mukulu wana omona ebinda. Komona ena makanisa oza na ngote ya o te. Te. L'autre kuta na bino na pokwa. Ba couple boyelanga nde boyelanga na ba décision na ko te ya bino bokamo boyelanga na ba décision nde boya ba misu ba kanelanga lona koloba loba to yoka yo. Bien aimé dans le Seigneur, le salut se travaille. Yango moni bat ba kota lola te batu misu passe na bango zo sila te mais muto azo sambela parce que muto comprendre que il y a deux éléments potentiels